Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Mariette nazongi susu na elubu na biso ya ndunda légumes verts volume 2 bolanda bao balanda ki liboso premier épisode tokomi na deuxième épisode bakoyeba kolambela yango po ifo kotalaka soko mutatie volume 1 olandi volume 2 olandi mbote na bino ba amoureuse tolanda ndunda na biso yango wana ezotoka kitoko penza. Na kati ya ndunda totie mabumu ba esio ya ngombe tosokola yango kitoko po ezalaka na mabele tosokola ki pe ndunda na biso kitoko po ezalaka na mabele me tokata ki ndunda na biso te ba mama tokata ki ndunda na biso te tosokoli yango otango kosokola yango otie yango na bassin na mai ya moto ozwi ata 3 luta bicarbonate selon mesure ya ndunda na yo po bokeba na bicarbonate soda soko ebi kotia mesure to kobebisa biloko le komi bouille tina te tokataki yango te légumes verts nyonso bakataka yango te légumes verts nyonso bakataka te tokataki yango kaka mibimba a part banzete na ye wana makasi nde tolongolaki tosokoli efani na mai totiaki soda na kati ya mai wana na ndunda efandi 4 minutes à 3 minutes nde tozwaki totie na kati ya nzungu na biso awa tango totiaki na kati ya nzungu na biso abongwani nde tobanda kobalola ti obeti yango elembi nde toyaka kotia matungulu poiro pilipili yango wana bozomona nanu na fini te na tomate kaka mbuma moko tina kotia tomate ezalaki totie kaka mpona tobongisa bandeko ndunda na ngai ebeli ndunda légumes verts na ngai yango wana bozomona mabumu yango wana ndenge ezaleli na kati ezobela kitoko na zwi na kangi moto présentation ya ndunda na biso ndenge nalambelaki yango na nzungu ya courant eza inutile kaka na eza déjà présentation eza inutile na tiango su na sani na présenter ndunda na biso bomwe ndenge elembi botala ndunda ezalaki mibimba botala na mesure ekomi mama kotalaka te kaka mekaka soko omoni tosali mwa recette mekaka mekisa papa mekisa bana ekosala bien soko ozangi obosa ndenge akosala obengi mama Mariette bamosusu babengaka to expliquer ndenge akosala ndunda na biso yango oyo légume nange eza chocolate eza vert tobengi yango légume vert ya mabumu na ndundo soki mpo kokolamba okosangisa mpe mabumu na mbisa kokauka soko olingi mpe okokotia mbinzo ça dépend ba ekolo balambaka ndenge na bango tokoma kosope ba biloko abile ya ekolo mususu bota légume vert nanga yango oyo tokolia yango na fufu na base teke ndundu baliaka yango na loso na yebite soki mutetela kokolia na loso ndunda na biso yango kitoko penza na pesi mbote na baninga na nga nyonso na dimbola papi bola soki bozangi recette mususu epa mama Henriette Kilimbushembo bokoti na epa mama na dimbola bokokuta pe recette ya moderne na modèle légumes verts na biso yango ebeli kitoko mama soko tali papa soko tali soko lambaka kota mekisaka pe bana pekisaka pe mwasi no mekisaka pe mobali na yo bambote tosuki wana à la prochaine tokolukani tokolamba bye bambote na bino c'est maman Henriette Kilimbushembo na kosenga na bandeko na ngani sobaza na kati ya pef wawa soki te mutu azana fête wedding mariage ya 30 ya santa azana anniversaire baptême communion azoluka batu balambele bilubu ya kitoko abenga mama Henriette Kilimbushembo TV service azali wana numéro ne yango 0470 427 197 tunalomba na banduku yetu yote bale banafanyaka mafeti biko natafuta bata kubapikia kupika siku ya mariage baptême communion feti yotote aite mama Henriette Kilimbushembo ku numéro yangu 0470 427 197 awa na kati ya Australie soki po oza na Melbourne oza na Sydney Brisbane oza na feti ozoluka bata kolamba tozali wana yo tokosolola masolo eza kitoko nde bilubu otamuso okolamba pe na feti opesi ba étranger ba meki balobi Congo pena mbaka kitoko si yu bokota kota na chaîne nanga Henriette Kilimbushembo bomi abonné mingi bokota kota ba jeune fille surtout nazobete la siete bokota kota mingi poto zotangisa biloko surtout bino biso mama to stoyeba bomi abonné bo like botela pe bo mekaka bolambela ba mama na bino bol kotaka ok mbote na bino bye légumes verts na biso yango chuchu